peuple de Dieu. Place Nyon Sobolanda, na aime la grâce TV. Tu as déjà soyez le bienvenu surtout pour na quatre programme na biso ya plateau merveille mise la gracieuse. Tozo continue ko yambela bino ba talentueux, to yambela bino ba sala nzambe, to yamba vraiment donc catégorie nyon so ba artiste, comédien, nyon so o ezara plus pona guna bino, tozo yamba bango na plateau oyo. Alors lelo to yambi o ezali sœur Myriette Ndongala. Ndongala na ezongisinga moi balembrança ya ndeko nanga mo bo Ndongala que je salue en passant donc Myriette Ndongala aza servant de l'Éternel, aza chantre, au toami na plateau na biso, aza na promotion déjà dans bientôt brevement, bozwa o ezali album na ye na kombo ya Bundelanga, ati nzembo moko déjà na internet au kalate tokozwa. Mais tozana ye na cadre ya promotion parce que ba talent ebele eza na kati ya mboka oyo ya Angola, Luanda, bazalaki juste na falta ya promotion, donc ozanga promotion. Alors le cas biso aime la grâce ezawana, elongo na Ndomba TV, elongo na M2 Pro, officiel TV ndenge ka to mesana ko promouvoir ba œuvre ya baninga to yepelelo ko promouvoir o ezali musala ya sœur Myriette Ndongala tozana na chant pour na lisungi ya akapro o ya simbara toujours bilili asimbara régie ya chaîne oyo po tokota na chanto solana et ensemble na bino bo découvrir peu ba talent ya zana ngoti Myriette Ndongala na biso bo monika mwasi kitoko na ebi azama accompagner na ba sœur mi balé bazana sima na biso bo monika bazabi ba très belle femme. Donc na bango to meka solo là mais to yeba ba o bazana sima baza banani oyo to zandi liboso azana droite nanga isa sœur Myriette Ndongala. Alors déjà to lobi shalom sœur Myriette Ndongala. Shalom. Liboso ya peuple de Dieu kozali baku surtout ya kolanda biso lelo na ebi que kombo ya Myriette Ndongala natangi natangi yango bien te na prononce yango bien te mais lokolo ezamba liboso to yambi na plateau na biso ya merveille mise la gracieuse sunga bandeko bako zwa image oyo meka ko se présenter en 2 mots 3 mots sœur Myriette Ndongala azanani Kombo nanga sœur Myriette Ndongala naza adorateur ya Nzambe evraka na kati ya église to ozosala déjà ezali groupe d'accompagnement na yo na evraka na église mais naza pe na groupe d'accompagnement na ngai. Mais sœur Myriette Ndongala parce que ebele ba komi benga ba misusu ba mi bengi ba musicien ba misusu ba mi bengi ba adorateur mana yo ki epa na yo prononcer kombo ya adorateur pourquoi mi bengi adorateur ne c'est comme so mi benga musicienne bon nga naza adorateur eza nango te po na ba musicien pe ba adorateur biso nyo toza ba adorateur toza ba adorateur po to adoraka papa na biso aza likolo ya yango wana. Merci beaucoup, sœur Myriette. Donc, vous comprenez que mais qui quand même qu'on s'exprimer pour n'avoir oyo pe bakota la confusion benga ba musicien donc sœur a expliqué mingi hein tu adorer le père qui est azali kolo mingi en esprit et en vérité. Alors le cas tozui baku ya kolanda biso ya koyamba yo plutôt na plateau na biso lelo toko lukato e ba sœur Myriette abandai musique wapi po lelo to mona lelo na ndenge ya Angola abeta eloko oyo eza Bundelanga na longa. Merci pour la question. Na banda musique kala vraiment. Ya par contre ngeza mwa mulai na leka na ba groupe na leka da église ti lelo nde nzamba sali ngangolu ya ko sala album mais nzembo otozo tiana sur le marché za Bundelanga na longa. Yango to sala promotion. Ya. Mais oyebaki koyemba wapi balakisaki yo ozalaki na chorale mo boende baninga misusu pe ezalaki non na banda na chorale misusu non papa abande kolakisanga misusu pe mama mutu abande kolakisanga mais yo oyebaki koyemba wapi na banda na chorale te grande sœur nanga aza na nsima mutu abandaka kolinga mingi koyemba nga kuna banda kolinga ngo mpenza te donc ye mutu abanda komemanga mingi na makambo ya Nzambe mais toyemba na chorale te na ekodi mpe te donc tobandaka mbala moko bongo tozalaki na frère moko abandaka koya mpa na biso mingi andaka koyoka ndenge nga toyembaka na grande sœur na ngai nde tobanda soki toyoka nzembo ebimi tosepeli nango tobandi orepete nde jour mosusu abi nasepelaka na bavoi na bino namema bino na groupe na biso na orchestre na bango aye komema biso tosali teste nde bandimi biso ya donc na banda koyemba partir wana nayemba na chorale te eloko te.
Mais okoki koyembela biso mwa extrait ya nzembo moko ntango ozali na bomwana place oyo grande tour nayebi torevenir mpenza na bainvité na biso oyo baakompagne biso mpe na nsima nayebi boza mpe quand même assoife ya oyeba bango mais tozongela bango bakoka kose présente mais meka koyembela biso mwa extrait ya nzembo mwa moke oyo bande kobeta na kibomwana ntango grande tour na bande koyekolisa wa musique. nzembo yango ezala isindolanga miso mamiyo kumyongo lusadisula mekwelula tuka lusadisula melutukanga kwa mfumu eleka mwakala na busani kala nayebi ka mwa ndambo wana kotana mosusu vraiment na busani mpo eza tellement kala nazalaki mwa mokie. Mais nzembo yango oyembi wana nayebi na nalinga yango mingi nayebi yango biso mpe ntango tozali bamike lokola tozali bakongo wande kolakisa biso mpe mwa nzembo yango kana bakada na mais nde kasi yaka alobi donc abosani nga mpe nabosani mpe maloba donc oka parti place osoki nga mpe nasukelaka wana. Alors po tozala égoïste ete vraiment tozana bandeko baakompagne biso nde boyoki déjà sœur awuti kobeta mwa lisola moke grande sœur na ye mutu ayekolisaki ye koyemba mais tokolinga mpe to bagrande sœur yango aza nani grande sœur yango aza fantôme aza inconnu mais bomoni deya grande sœur aza na nsima na biso déjà grande sœur shalom. Shalom sœur. Oui, grande sœur, toyebi yo vraiment babete biso da lisolo na yo mais kako se présenter liboso ya caméra grande sœur kombo na ye nani? Ngai kombo na ngai mama Fariane Ndongala. Naza mwana liboso na libumu na biso oyo alandi nga aza mobali sœur Mirati Ndongala nda alandi oyo mobali wana Nera Ndongala ya aza lokwa 3e na biso. Mais grande sœur yebisa biso avant yo yekolisa leki oyo lelo akomeli biso sœur Mirati Ndongala oyo atelemi mpe asali album ya bundelanga na longa yo moko nano yekola koyemba wapi po ya koforme leki na yo? Bon ngai mpe nayekola koyemba nulle part ka na ndako koyoka badisque nde banda obeta kotravaille bamusike wana koyembayemba kaka bongo na ndenge na ngai ka nazoyembayemba loka nalingi ya makambo ya nzambe mingi sœur Mirette bon azali mpe na makasi na cuisine ye makambo oyemba nde banda otala ete sikoyo so nayoki ayembi na omona oyemba kitoko makasi koleka ngai naloba verité nayebisi yo kobanda oyembaka ngai nasala omo ba deuxième voix azoboya me nazoforce ti na nde nzambe amemaki biso na destine na biso. Mais ndesi kaka bozana ozwaki ndesi vision moko nzambe apesaki yo akunda sister te ezali bongo te ezali kaka nazoki grâce ya kolinga makambo ya nzambe ya kokendaka na baeglise so bato baoyemba ngai ezosalanga bien nde mpe eyaki osalaki ye nga mpe nalinga makambo oyemba namema mpe ndeko na ngai. Mais grande sœur yebisa biso nzembo nini apa oyo ya kikongo olakisaki ndeko na biso sœur Mirette betela biso toyoka mpe yo moko mpo olobi déjà otubeli ezalaki lokwa vérité ke petite sœur aleki yo na oyemba par rapport ya timbre na ye ya mongongo na ye mais yo moko mpe toyebi ke oyemba déjà bien salela biso mwa akapela mombo mpe tozala mpe égoïste. Yangai na Yesu nanga, yangai na Yesu nanga, moto akota te, yangai na Yesu nanga, yangai, yangwana fwema, yangwana kaka. Merci beaucoup, grande sœur, d'avoir compris de kaka. Donc, c'est ma famille. Il y a Bayembi. Donc, d'autre part, Bazalo Bakunda Sista. Donc, Babi, Bakunda Sista peut Babandaka boy. Ti vision, on peut comment mon nene, Bakoma ou Bakoma. Alors, le lopé, tu as la famille Ndongala. Tu as la famille Ndongala. Oui, Telemi Manalo Yembo, Bazawana. Alors, tu as déjà maman, bon, mon na droite nangai poto za la moi égoïste c'était to beda to kabola micro pour baza ma ba invité spécial nanga alors fona za très gentil na bango koleka maman nebi oko se présenter liboso ya caméra o pesa rôle non na kati ya groupe o ya Ndongala nebi que vous faire partie o meki conseil la biso pe moi akapela ya moke na mongongo nzambe apambolela nebi que groupe Ndongala isa déjà groupe o isa na ba talent ebele kombo na ngai mama Sabrina Ntiama. Na bandi koyemba depuis na chorale Kodim malgré la voix nga munene oyo nasala deuxième fois eleki na chorale ya bilenge na église na banda kosambela AGC na quartier 9
lelo nzambe asali nga ngolu nakutani so na bandeko na nga nzambe apesa ngai tozoevre ensemble. Lokola tozana sœur Myriette lelo oyo tobengisaki na plateau na biso na cadre ya promotion na ye azosala ya album abundelanga na longa beka kosalela biso na mwa extrait ya moke nayebi ke akapro na nsima ya extrait ya mama oye moko oyemba tolinga mpe toyoka ngo nano boye na sec avant tobalance mwa extrait wana oyo bokolanda bundelanga na longa. Donc toza na ye na plateau aza disposé mpona bino asala mwa extrait ya moke ya bundelanga na longa ya sec boye mpona bosentir mpe talent na ye ezala te no studio ekosaki studio toka mongongo ne déjà natendre bino micro. Oh Yesu, moyokelo samba mobundi molongi yako sekure. Oh Yesu, nangana yambi na loyembo nalelipa mingi nasengyo seku na yo Yesu. Abeleli obundelanga Yesu, kota makambo nanga yawe. Ani abundisa yo pe alonga yo nkolo bitumba nyonso yo bunda kolonga kakaka Yesu na ngai telema obundela ngai Yawe bundela ngai na longa Yesu oh Yesu bundela ngai na longa Yesu Yesu na ngai bundela ngai na longa Yesu Yesu bundela ngai na longa Yesu ba changeanga identité balatisanga elamba ya sonio balongolanga tinika gloire mao papa na ngai nga bati yange longi na se Yesu Masia nga balakelanga mabe pona longa te ndenge moko Jacob atingamaki na yo obongolaki kombo na ye Israel bongola kombo na ngai bandisa lisolo ya sika bongola kombo na ngai nalonge ye Bana Israela na boumbu na Ejipito otikaki bango te okangolaki bango na maboko ya Falo obimisaki bango na Ejipito kino na mbokelaka Yesu za malamwe Yesu bundela ngai na longa Yesu oh Yesu bundela ngai na longa Yesu Yesu na ngai bundela ngai na bika Yesu suwe bundela ngai na longa Yesu papa nanga kotikanga te solo na kosoka wapye suwe bundela ngai na longa Yesu Merci. Naibike mungongo yo ekumisi nzambe. Mungongo penza to sentir talent nango eza makasi. Mais par rapport ya ba timbre na yo sœur Myriette po eza nzembo oyo to boyi makobimisa kati nango nyonso. To tiki bino na suspense avant goût.
po tebi bokoyoka yango ntango ebima donc boyoka yango mebande ti suka botonda yango me oyo ezalaki po topesa bato posa ese mirete me toyoki quand même na timbre na yo toyoki mwa elo mwa ya Marie Misambo ebi na kati wana euti wapi? Bon, na banda ko travailler mingi se ya Marie Misambo mpo na ndo olingi mingi na ndo sepela na timbre na ye ya na ndo travailler. ebande kolobelo nini koyoka Marie Misambo mpo travailler na timbre na ye parce que bamusicien même ya basi ou mibali baza mpe ebele mpo ani te esepesaki yo te mosusu ointerprete mpe akawa oyoka mingi lor mbongo oyoka ere mosusu de na mwana mais esepesaki yo kaka oesinteresse na Marie Misambo te na banda travailler bango nyonso na banda travailler bango nyonso basera lor basera Lisi Ali basera Esther Akawa basera de na mwana bazi belé na travail bango nyonso mpo na linga bango mingi yeah. Mais plus ezalaki Marie Misambo yango olobi parce que obimisi timbre na ye bon kobimisa timbre na ye eza par rapport ya style ya nzembo yeah, par rapport ya style ya nzembo mais so oyoki ngai mpe na banzembo na nga mosusu naza na baparticularité na ngai donc osentir eki ngai moko na kati ya banzembo mosusu ya par rapport ya style ya nzembo nde nabimisi timbre ya sœur Marie Misambo. Mais na style yango baponelaki yo to yo monde moto ponaki style wana te baponelanga style wana te nzembo oyo eza inspiration moko nazwaki na baproblème ebele na bandaki komona solution te siko na bandaki kobondela donc nzembo ezalaki prière na nga na bandaki kosala na bandaki koyebisa nzambe bundela ngai na longa nazoyebisa nzambe na bandaki kotambola na nzela nayebisa nzambe bundela nga na longa nzambe kotika nga te bundela nga na longa nde eyemba moko eyaka na kia bundela ngai na longa Yesu oh Yesu bundela ngai na longa Yesu donc eyelanga bongo eya te ke nasalaki mpo na yemba ndeti sœur Marie bien donc inspiration ngo eya bongo donc ezalaki prière nange bima mbala moko bongo yeah. Tango oyembi comme ezalaki prière na yo oyembi yango est-ce que ozulaki yango solution tango oyebisi mpe nzambe bundela nga na longa amen nazulaki yango solution malgré vie ya bana nzambe eza komba ya mais nzambe aza na ngambu na nga nazulaki yango solution nazwa solution. Mais awa na Angola quand même tomoni bato belé bazozwa chance ya kointerpréter Marie Misambo bazosala bamisala na bango mpe na bandenge na bango awa na Angola oapresiaka nani mingi ozala mpe soko oyoki timbre na yo na ye olobi ke oyo penza soki tobeti ata fite obalana na Angola bon nayebi mutu a interprétation Marie za Sophia ya nayoka mpe ba Irma Sophia oimba yawe nzambe nanga ya nayokaka bamisi baze belé o nayokaka ya nadingaka bango mingi mais na bandeko na yo oyokaka et que timbre non timbre na epesa ngani epesi wow awa na Rwanda tu dali bab opesi nga pasi baze ebele bango nyonso mingi mpo nasepela musike na bango donc nalingaka bango mingi baza na batembre kitoko ezozwa tanya koyeba nzembo na bango moko nde naza boye nzembo kaka nayebi ya Irma Sophia seke ye nde kaka otiakaka ye kaka nde olingaka mingi na tembo na ye mpo na bongo te ndeti Sophia oyo mosusu ya interprétation ya Marie bon non nayoka mpenza banzembo nete me nayebi ka interprétation ya Marie ya mais mutu oyo nayoka mpo nayoka mpe kala eza Irma Sophia ya na ndenge mabe te na ndenge mabe te toboyi kokoti o polémique parce que ozosala album na yo bundelanga donc toboyi tobanda kokoti odana bitumba oyo nzambe esi abundeli yo amen loko eza amen alors yebisa biso modèle na yo soki bamoni yo bayebisa ko sœur Myriette Ndongala azoreflete nani bon bato mosusu bamoni nga boye na elongi nayebi frère moko na studio mo nakenda ya bengaka nga kaka abi namona kolokwa mama lor abi bon par rapport ya elongi na nga
mais bato mosusu mpe baloba na ngai naza lokola Marie Misambo, bamosusu babi na ngai naza lokola Sœur Alice. Donc bato bapesaka nga baqualifie nga donc bapesaka nga oyo mosusu alobi boye, oyo mosusu alobi boye, donc nayebi ogiste soki naza nani, mais ngai nayebi ke naza Mirette. Oza Mirette, mais moi peut de fois y arriver peut que naza liboso ya miroir na mitali na mbunzu nanga na ba forme nanga kozala nazobimisa elongi ya mutu mo boye. Nabimisa elongi ya grande sœur nanga. Grande sœur, on va accuser. Yo pe ya solo ozap d'accord kabimisa elongi na. Bon, nandimi penza te, nandimi penza te kokana penza te. On a peut-être à boire que le caber. Bokelinga be to kana penza te. Mais bokokana nga na confirmant bokokana parce que na bundela nga na longa na flashé bino déjà pour biso déjà de total qui clip il a makito makasi donc et ça na ba bon na ba plan mususu basali loko la sœur kaka ba na ba tableau mususu bomona kaka loko a sœur kaka asali réincarnation à tableau wana bombo comprendre que bango bande bavandi awa ba bimisaka même bilongi malgré yaya wanga ni fo abwa ke la ale qui vert mais bo comprendre kaka bon balé donc elongi penza ya famille za eloko moko égal 1 bon balé famille ndonga la en avant mais sœur Myriette nalingi osala biso akapela ya mutu moko na oyo asepelisaka yo apesa ko ba inspiration ebele apart olongo na Marie Misambo na ba oyo nyonso batikali akapela nzembo nini oyo lingi kosalela biso po esepelisa bana nzambe oyo baoyoko lelo. Nangi nasa akapela Mama Laure. Merci. Nangi nasala akapela ya Mama Laure mbongo mpo nalingaki mingi. Yeah. Motema na ngai ekumisa yo, nakende wapi soki na yo te, tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyando. Motema na ngai ekumisa yo, nakende wapi soki na yo te, tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyando. Ata na pasi nakotika yo te, natingama nanga kaka se yo, otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda. Ata namoni teleza molili, nakobanga molili ya nzela te, olakisaka ngai nzela esika natia lokolo na mboka na ngai. Toza kozela lisungika ute pai na yo, na mboka ngola totatolie te, yoza nzambe na bolingo. Yewana yewane yewana nzambe na bomo, yewane 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 kuna na lola yewane leli 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 le Alléluia. Hey yewane yewane hey yewane hey yesoyo. Alléluia. Yewa batango alosambo soki posa koluka nzambe mati motema Alléluia. Soki naza na posa mpona kokana na Yesu Alléluia. Ngana luka nzambo yo, naluka nzamba vinanga ye. Merci beaucoup naibi vraiment et c'est possible ban ensemble nyonso babi photo sala bango boye moni ba exercice bo sentir to sala kaka oh non Angola bango nyonso bakenda kaka na ngambo moko ya Marie Misambo. Est-ce que
na bino mo loko boyoki oyo ya aba pamba ake quand même na ngambo ya mibali est ce que azaka na côté ya mari misa monase ya lo mbongo po babi bafundi bino babi basali ya Angola balinga plus ka ko interpréter mari misa bamonela mari misa munde mingi siko biso tongi toyeba est ce que eza ya solo mambalo bato eza ya lokuta non eza ya solo te baza ebele bainterpreta mpe banzembo bato ebele ndeti Frank Timba ya baza ebele bamisie baza ebele baza kointerprete bato mosusu. La majorité babi basi bino basi bokangama plus pa ya mari misa mona lombongo mais ba misusu ndeti ba Nadège ba maman de na mwana bokoka bango te bino boaka fidèle kana mari misa mo sala bino nini te kokoka te c'est trop dur donc ezaka ke bon ezaka par rapport ya timbre ya mutu ndeti nga linga serde na mwana mingi nayebi mpe banzembo na ye bon mais koyoka nzembo ngo ekiminga me nalingaki mingi nayebi nzembo ayemba et mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car nul n'est comme toi c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Éternel est bon, éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. Merci beaucoup yo du moins olongoli sonyo yo o pena to bandolo bakeno omoni bi ba konti sangola donc veut dire lelo pena yo bimisi biwa Amen, amen, amen. alors que ça lui plaisir que pa bato nyonso oyo balingaka basala na nzambo baleka ba mona ba plateau na biso ba talent na bango na bike lelo penza do yo epate bango tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mais ça biso na kati ya bundelanga ba surprise nini agréable oyo bongisi les peuples na nzambe. Na album bundelanga eza na ba style ebele ba ozala décité ba osepela. Bongisi biso combien de titres? Eza 6. Loko eza premier album, eza un 6 titres. Kati ya 6 titres wana esi nyonso banzembo okomi obeti yango deja na ndenge ya son ou bien eza na ndenge ya texte na no côté lango studio te. Te naza en studio, naza na dans la salle déjà 4 et tika l'idée on a 7 mais naza en studio. Mais par rapport ba titre na yo pesi ezaka plus ya babitumba bundelanga msusu na beti li bakunzamba longi singa oto eza pe na ba adoration na ba louange na kati. Ezali Ndeti nini titre nini oyo toko sepela nango apa bundelanga to bida bitumba dans Elohim Messi alonga. ya naza na elonga nanga, naza na toza na kumama yawe kumama libela, toza na ngolu, toza na misu na bombi. Mususu bombe ba titre na yamsho ya lokuta to pesi biso. Te ya lokuta te ezali. So betika po sepelisa biso. Ezali vraiment oui. Nakokosa te ezali. Alors if ça iso mon coloni no disposer ko bimisela biso bundelanga na longa. Tozwango déjà na ba plateforme ya téléchargement nyonso en plus peu au côté kango na ndenge nini. Bon, oyo ezana ezaka clip promotionnel pour na album. Donc on annoncer batuki album ezoya torotia ngo na réseaux sociaux. Donc sortie officielle nango eza le 30 décembre. Et à sortie officielle eza le 30 décembre nde ekobima na ba chaîne ya télévision pe na ba plateforme ya nini. Yeah. Le 30 décembre on a veut dire bana nzambe. Boyeki mungongoti, hein? Boyeka batala oyo. Do ba bibo serrer ba ceinture. Ba maman na obolinga ba mama makambo boye bundelanga na longa, hein? Ba bima puta na loketo. Biso sur le 30 décembre. Tozo zilabora ngo ekweya po biso na to yemba ngo elongo. Ponga daisi na yoka na ngango. Nde lelo na ifse bino donc na tiki bino avant ngo bakata ka mwanda mwana boyo kango. Alors le 30 décembre on a ba ozango nde na ba plateforme ya téléchargement kaka ombe bo sala ngo système CD pour boteka. Te tosala ngo na système ya CD te po tosala CD mbala moko tango banzembo nyonso kosila ya wana ezaka nanu sortie officielle ya clip mpona koannonce bato ke album ezoya. Alors, aux un producteur? Te naza un producteur te.
nani aza nsima na yo? moto aza nsima na nga te kaka nzambe moto aza nsima na nga toza na producteur te tozosala na baeffort personnel ya toza na baproducteur te soki bato bakosepela nzambe so asimbi mitema bato bakoya eza problème te. Mama Myriette Ndongala abala wana eza nakoloba ndeni wana eza vie privé nanga moye naloba eza te po eza pe masolo na mbala nsima ne ya lelo lokwa toye kolobela mingi clip sorti officiel ya clip ya mpo boyeba Sœur Mirette mais wana mbala nsima nde tolobelango. po eza na bato mosusu mpe azalaka aza ne mpe un bon tonton, un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu alingi mpe asinvestir na kati ya maman Myriette Ndongala abikeno nde aza na bambongo aza na bamoya aza mpe na bolingo na ye aye mpe lelo ya mosu aproduire yo abala omba moko yango moni totuna biso totunaka tolobaka kaka totunaka kaka te kobala te soki aye aproduire mosala ya nzambe eza problème te mais kobala te. Merci beaucoup. Boyoki est quand même azaki clair. Hein? Merci na équipe Mobimba où continue à soutenir Bisso. Merci na mon sponsor officiel, Zé Azaria Bapoma. Hein, le cœur de sa femme, mon coup de pouce, le maître boss, maître Oyazakaso qui habite à Bambio Penambongo. Donc, pour na union, c'est ça possible. Yene Mutaza, sponsor officiel, ya chaîne Anga aime la Grâce TV. Alors, mon coup de pouce, merci vraiment. Nabola mon mingo zo salabiso, Sœur Mirette babi yeyo, na batala na epé belé. Alors, balobi producteur ya solo nde azoluka na makambo. Do yo mutoke na bambongo na msino ba babengo chief, babengo boss, babengo président. Ah, président solo ya obimisela ngona na ndenge ya Sœur Mirette Ndongala nkolo ozanga te kopambola yo. Alors Sœur Mirette message fort nini oyo ozala ngo ya kopesa public na mobimba. Pona bi oza pe na public na moi brevemente yana kaka o kota ka na réseaux sociaux to monde à niveau bato bataleli yango ba apprécier ba talent na yo ba commentaire en tout cas toza ki yango de partout na ba oyo na ba découvrir yo te na ba o ba koyeba yo. Message nini ozala ngo ya opesa bango? Message eza kaka le 30 décembre sorti officiel ya clip na biso nayebi botala yango nzambe boza desite nzembo wana eza nzambe apesa nga ntongo nazali na baproblème na bandaki kolela na bandaki koyeba te lobi yango ezala ndenge nini me nzambe apesa nga nzembo wana na bandaki kosambela ezalaki lokola priere na ngai yango na ekomaki nzembo mpe napesi yango bino ekoma priere na bino nayebi ke yo moto oza na baproblème ozoyeba te bitumba yango esila nde nini makambo yango ezosimba te zala na confiance mpa nzambe atikaka baoyo aye te akobundela yo na bitumba nyonso nde nalobai na nzembo wana bie nani oyo abundela alonga te nani oyo atambwisa akoma te nzambe so abundeli yo kolonga so atambwisi yo okoma atozomona ndinga no molili zala na confiance epai ya nzambe yango kana ngai naloba nalingi bino mingi le 30 décembre tozala branché tozala connecté nzambe apambola biso. Alors connecté bazala na chaîne nini o bokotia nzembo oyo na tozala na RTVS na digital pour le moment lokwa toza na makoki penza te et na YouTube eza Mirette Ndongala officiel. Okay, na chaîne ayo moko déjà bazwa. Oui, na chaîne nanga eza Mirette Ndongala officiel nde kuna boke kokuta pe clip. Alors pona ba oyo bazana posa ba ya vers yo ba ya ko contacter yo ozo travailler yo moko mbe oza na manager moko oyende mutazobeta ba porte pona numéro na producteur am soit CP na talano akoya vers yo pona produire yo bako zwa na contact ni bakoyi kozwa nga numéro na nga ya téléphone eza plus 244 933 44 58 99 plus 244 933 44 58 94. Merci beaucoup. Nous avons Sœur Mirette en tout cas un peu ce numéro né. Donc bino oyo bolinga batala malamu boy. Bozana ba na ba campagne d'évangélisation bozana ngo bozana ba conférence bozana posa kaka juste prestation ya musala nzambe, hein?
talent ya boye babi bo contacter numéro wana bokozanga te kosepela pe kosepelisa ba invité na bino o bokoyamba na ba événement to na ba campagne wana donc ngonga boye eza pona lokumu ya nzambe bo comprendre que dans oyo nkolo nde mutu apesi yango po bana nzambe pe bapambolama na nsima na ye alors déjà quelque shalom po nayebi vraiment to plonger totika bino nzembo moko avant totika na suka nango batela biso extrait ya nzembo oyo abundelanga me nayebi ke bokosepelisa pe bana nzambe oyo bayambi biso lelo na shosho boyembela biso mwa nzembo mo boye nayebi mama ndongala yo po bina makasi grande sœur abina nayebi loketo ne yana tokotikela bino mwa seben mo bobetela biso seben mpona lokumu ya nzambe mais mpona lelo déjà quelque shalom na bana nzambe oyo balandaki biso na basoutien na yo nyonso oza nango mwa quelque shalom esala bolama. Merci napesi mbote na pasteur nanga Miguel Mpila mwasi na ye mama mami Mpila napesi mbote na groupe nanga nyonso Jérémie Aris baze bele napesi mbote paleki nanga volonté ndongala napesi mbote na libota nanga mobimba na église nanga iko napesi mbote na bato nyonso bayebi nga nalingi bino mingi nzamba pambola bino. Alors grande sœur quelque shalom 2 personnes poto kabwana napesi shalom na église na ngai iko pasteur na ngai oyo aza padri na ngai papa Miguel Mpila na mama na ngai madria na ngai mama mami Mpila nazongi na ndako na ngai nakuti mobali nango Olivier Miala napesi mbote pa babebe na ngai Abija Graciette Oliveira Mira Oliveira na Junior bango misato epi na bana leki na ngai bazaki na Gerson Mirna Joyce wana babebe na ngai mona bokolaka ya mbote na bango. Alors maman plus rapidement poto kabwana. Merci. Napesi mbote na mobali na ngai pasteur Promesse Tilolo Dianzenza. Napesi mbote na bana na ngai na tout le famille Ntiama na pasteur na ngai Makangila Edouard Esikazali. Mbote na famille Mubimba, mbote na groupe Mubimba. Merci beaucoup vraiment nabi ke ba shalom be komeli bana nzambe nyonso oyo balandi biso. Alors c'est Amirette nga na pesi au devoir nabi ke lelo nga na to sila ni pona otika bino fo betela biso moi seben mo pour bana nzamba sepela. Mais na tiki le devoir deuxième émission ya ngai na yo. Fo yembela biso ba nzembo ya bana nzamba awa. Ya ba serviteur o basalela nzambe na kati angola po babi boyembi mingi ki Congo bolingaka otia ba congolais ka même pourtant biso na tota ba angolais bolingi ko yemba ba nzembo ya ba angolais te. To sala quand même tester wana. Deuxième émission nayebi ke to yambo osala biso faveur wana. Merci beaucoup. Alors ngai na vraiment ko désannoncer émission nanga pona lelo. Merci na Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme de Baïbinga Bablan, Tonga Moke. Merci pour na Apunayo. Là, je pense c'est pas ya Adama Domingos. Adama Domingos, un l'homme luxueux, babi luxe, hein, mingi zala mboka na ye zala bisika ya pe melarande luxe. Là, nabi merci et pas ya ingénieur Guillerme Montimba, hein, pour na force au penza osala ki équipe yo, to pesio merci nabi ke musala non vraiment et monani na miso coup de chapeau na likanisa malamu oyo zwaki ya ko bengisa ndeko na biso sœur Myriette Ndongala aleka na plateau na biso lelo vraiment donc totombelio hein ba coup de chapeau ba force pana yo ozwaki likanisi malamu. Merci na Akapro oyo apesa ki biso bilengi hein ya image ya oyo na bosana ki manager nanga ingénieur Guy na pesi mbote bambote belé Maman ingénieur Guy bambote comme le belé hein manager à bord Akapro yo mto simba ki image merci beaucoup na bolamu no taka biso tongala ki boya donc coup de chapeau na yo bozana posa ba reportage bozana posa ba publicité bozana posa et ba session photo bo benga biso numéro na biso na bande de l'écran donc premier numéro eza numéro nanga deuxième numéro eza numéro ya Akapro hein Arnaud Kambolo yo mto simba image ya M la grâce donc so bo benge ka ko sa ba session photo ba affiche nyonso ba reportage à mariage anniversaire donc service nyonso za nango benga akoya pona kosunga bino asengani ka mbongo moke kaka mbongo moke ya moke ata matanga yo benga ka ayo sa musala. Merci na des Cameroun 4 Layel ou yamba biso hein et continuera toujours couper sa biso hospitalité yamba biso bien donc oza restaurant bar salle de fête place oyo to sala la ramusa na biso donc yamba biso to za kama les merci na PP 4 Layel pona bola monayo
Merci. Nabino no so obosunga biso. Matou Daniel Kambolo. Gros bisous à toi mon papa. Hein? Heureux mariage na maman Béni Bolamba. Gros bisous na linga bino mingi hein. Fille chérie nabino atombe bino mama heureux mariage bolingo ya ya malamu nde fo babala naka. Donc loka bino bozo salango e be don nzamba zakati nabino. Merci beaucoup pour na bolambo sala biso. Donc totiki bino na notre sœur Myriette Ndongala abetaka mo elo amuke comme ça totiki bino bundelanga. Donc ngana tiki bino déjà Christian Keyo. Au revoir, chérie. Bye. Yeah. Alléluia. Alléluia. Jesus. Glorify. On y va. Alléluia. Alléluia. Jesus. Glorify. Non se peliko solela yo mobikisi. Na esengo na mi pesi mobimba na yo. Kamata mbote manangai pona yo. Batela kangai na mabe nangolu na yo. Yeah. Na sepeli kosalela yo mobikisi. Na esengo na mi pesi mobimba na yo. Kamata mbote manangai pona yo. Batela kangai na mabe nangolu na yo. Yesu nalingi kozala seko pona yo. Nalingi kozala seko mokano na yo. Kamata mbote manangai pona yo. Batela kangai na mabe nangolu na yo. Yeah. Uzanzambe, 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 Apuinanga, 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 Yesu Apuinanga, Toyamba, Zambe, Uzanzambe, Uzanzambe. Tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Tobomba.